fallait ça le komunene ya makasi ya munene papa na aucun lengi on content pas ta shop fuzo wa mabina na bino linga me ale lokota pata kuto linga na ale lokota pata to sobola linga na ale lokota pata to sobola linga na kuna ndima ina ngate vraiment ndi bato bachaka ya lokuta donc nakasaki lokuta mais tango na sala kidini na bengi Jules Ntsana ko azana kisasa a confirmer a confirmer nga loko po yenda o confirmer nga po mutu musuna kene nzate na benga Jules Ntsana boni disolo na yoki vieno atikimki ici mamona lelia VDF personnel bon 2021 les a mauvais souvenirs pour Nangai et même belé ba machako banani ebele na moyen to tanga ngoli sunte biso muto komi na vende ngo nzambe kaka abatela moi ça libala akota kana réseaux sociaux té eza interdit OK interdit buzobo bana ko mona na kati ya réseaux sociaux bana yebisa mumbai note OK bon mo ko mumbai na okanga ya Freddy et là on se ya motu na tuna yo mbongo ya libala on dirait ça sacré hein mbongo bino pesa na pona mbobala mwasi pona mona ga mingi o ezara ba pesa lembo libala bazongisi na sima na ezara ka mo problème babala kapona elengi ya kobala te po ba mona o lati oyo eza na ngoli nzanza ka to lobao olingweza kana motema ba mususu bakomi kobala lelo kaka po ba mona babali ye pourquoi vous savez que c'est ma perte inutile camarade nanga asali mariage histoire vraie OK asali quand même mariage 5 heures babi ba mariage ba ke nekolala biso tikali tozobina téléphone ndini alors na ka boy le kama sana zole ya Freddy yaka nini bakangi mwasi na kikoso na mwana batindaka azovu même jour à mariage mo bana la lembi alali bana basi ba yoka kasu sonité bana mibali bavandi tala na 155 bato bana mibali ebele mais mwasi moko azo leka liboso ya mibali tali kutu yeta na tine pe bien te sukoyo tralala obi tralala soufeti ba zo banda aza kutu kuna ngabi ngalo kwa noga sonité na langeti na kati mama yo peno ka sonité oyo douche yo outi boyo outi douche c'est ça na normal katika pesa TV boyebi sœur na nga bien bon yaza ba kota ba state ye kuna partout so bobengi ye pona masolo ya service traiteur katika pesa za wana aza pe na chaîne na ya télévision katika pesa TV ba onyo so balinga pe na balambela bango bien na ba fête ye a se déplaçaka bo mona ka service traiteur moko e bonga et tonda soin kuna mimi bazara te o ba jemo boete za raté ba prix abordable et surtout so bobengi bobisi de la part de site Rapachi Total qui Sports en tout cas aurait tout ba prix pour ba service traiteur na bino fête ya mariage colossal de grade académique anniversaire katika pesa za wana bobenga na ba numéro o de Tchewana boyoke na ba page na nyoso et puis bo s'abonner la chaîne na ye katika pesa TV bo à la décide. Voilà. En tout cas, Nabao Nyos Balandarabiso, Mireille Kapika, merci, tantine Mireille Kapika, en tout cas, n'a pas Namzamba Pambolayo, merci pour, c'est pas donné à tout le monde, bah image au foot et bungi, mais on peut se faire confiance, batomité à malampena, bazali, n'a pas partenaire Nyos Batonyos Balandarabiso, Bibiche, voilà, BBC Kapika, voilà, merci. En tout cas, merci d'avoir eu ce bazo talabiso, merci à Arsène, Malko Kimamsala, Koya, Kokimamsala, Bino Mete film. Ya Freddy Mbalo Sombo. Bonne année. Bonne année, petite sœur propre.
Santé, ça va. Ah oui, tozali nangolo nzambe. Na isoko tozali. Vraiment. Susu manzanza. Egata déjà. Tegata. Egata. Et comment? Tétanos, c'est modèle wana. Bokoko. Ya Freddy, et ça là bien pénalé na monio. 2 semaines mon bateau monanité. Ça passe biso grâce tozo respirer toza peka bien. Boni groupe la boni maman na biso la mi la biso fufu ya miji. Ya lelo anniversaire na Bon anniversaire ma miji. Ma chérie. Maman malamu. Santa. Maman malamu Santa tomotombele. Yende muta edika bakambo ya mlibala. Que soko koti ko matin. Jusqu'à la fin du temps. Il y a des gens qui contrôlent, tu sais, il y a Moussala Zawana, la première dame. Donc il y a blague qui donc la maman toujours kitoko capable de nemo oboya. Tagabiso et boujakate et koesakate, tout ça la maman. Tout ça toujours là. C'est pas le empire Bakuba. Si. Empire Bakuba n'engage Koizali. Donc il n'y a pas de choses donc quartier latin et boujakate. Ce que succès. Ce qui était à 50 voilà. Mais Moussou n'a aucun papa manzanza. Donc tout ça na biso la maman ça bien tout ça toujours na pièce d'absolu très pièce d'absolu c'est tout ça là kaka yango lingesi là pièce contre pièce donc tikali des épisodes aussi ça na biso comme ça to banda donc que pièce à sika titre na yango ba tricher ngai. OK merci ya Freddy to kene bien sangwa mawa osoki on ndeni komona ligo ya shaba poto kutanite Shabab toyebi pasa belité toyokelo mo te to na ko kanisa kutu mutu mususu banamo brusquement bo paka shaba kufi pe à son âme elo na regretter ka baliki sika vie vitesse bo nanga kuna yeba te talaka ngana zati nazate na yebite na otuna position bato nyonso to batanga ka makambo ba téléphone te na sina yebisa okenga ba téléphone na lingana ngo te au téléphone on est comme baby ça au maloba musoko no loba ka biloba loba donc malamu kuna ke na bulo nanga na za lokwana za kana pe la camarade kate na za nga moko camarade nanga za ka madame nanga na bana na ngai petite sœur nanga za ka senja kapashi ndeka to kutana ka toujours donc na yebite ki vice président ngo ba tshela biso c'est soko ya na yebite soko ya fumbwa ou bien na yebite vraiment. Donc, pour avoir un téléphone, on a un grand prêtre. Ngai Freddy, na télévision, na télévision à Pembe. On a na pauvre Inga. Théâtre. Ok. Donc, on a bango. C'est mon vieux. Soka yeko me la bière na yeko toto zakani na 155. Soto zo mena na biso. Tinga na keina nga. Vieux, nga na ke parler. Nga pose comme 19h30 20h en tout cas faut nous avoir ndako. Yes ko avamo nga fula. Siko muna ka 22h30 23h porte le pango nga. Mbumbu. Siko lokana ninga bana ba ke no fungola te. Nga mo na kendaka. Na liongoli. Notre boy vieux. Oh, vieux. Attends l'air leki. Alors on a goûté ka via kendete. Tola la vie. Ok. Papa les a. C'est moi. On a fait nanga ya kati. Alingai na to meje na butuana na bisa ila vie fufu rapide. O tena melaka moi moko ka na la na olia na to na non pe o melaki to melanga na o melaki il faut dire. Fufu moto pe na bo ba mera sali moi makoso na salaki moi ba moi mi panzi nini ngali nga ba frigote nous de nyama za mbezali. Alto to bamba donga da yeta tata aleka muke omuna kaka zo ka vie pena zo ni gali ate me na laisser na makase dia. On a ba père na biso vraiment père son âme na yibi programmité okoto na penani c'est ça Nathalie kaka na tuna Audrey yo ya jouer pas sans groupe sans c'est pas poudre yem ta obetela nga ba kundivier na leli na balabala ba kundivier Kundivier, ça va, merci, Kundivier. Non, mon accueil, tu vas n'inga nayo, basali nini, Kundivier. En tout cas,
C'est triste, hein, Makambo. Il y a des femmes. On a peut-être un VDF, on a un grand frère, on a quel Kenya. Jojo Mandiki a invité à fête ya ba Congolais, indépendance na biso, salama na kuna, fête na ngwe ko salama kuna ba bengisi baluka artiste munene oyo azalaki ponga na Zairwa. Oui. Ala Zairwa. Kapashi. Bato musuba mona ngolo ko aje to kokana kate. C'est ça, bon outil. Biso to outil donc biso to kende ba badolité. To mata na ba avion ba komi ville de Lisala. Est-ce que na c'est school na kata pepo moko na mère Bobila na kata avion biso tout na kata avion na ville de Lisala. Est-ce que ba yebi ville de Lisala? Avion à ville de Lisala ba yebi. Ba yebi komba aéroport ya badolité. Donc tout kokana kate ba lobi tango ba pona. C'est ça. Ba poni maman Mbalio. Ah c'est perception na Kenya. Jojo Mandiki a foutu ba billet makambo tout na comme na Kenya to vandi binanga o bengi vient na hotel gabi VDF na yeba kile fona bengai adi numéro pesinga VDF Mbalio akoye Mbalio bongo nanga lukinga ngabi VDF ngama mna bengi gentil ano ya baba non azay comparable na lobi na ona zonga na 40 kilos ya VDF ya bilamba et puis 15 kilos ya sapato apesanga 5 paires ya sapato ya sika ezate mutalata teba ufomo na sapato ba Weston bandini 5 abi kumbango kutonga na sepeli bedimi na kapo ndaku mobimbe tona na biloko bilamba ba sapato makambutu kapash ona zaki demo ya kolata. Donc hier il y a qui collate sanzo tonaye donc na kei bazaki na les qu'est-ce qu'on appelle ça non bazaki na les producteurs les plus suspects les bogards de la presse congolaise producteur nani Jilzana na kuti bango VDF azolamba ye moko la kupa munene na bando seka VDF wana ina kote na lupango munene deuxième niveau fia olamba ye moko abi zato lia nano kaloboka vie nao wanini vijini chana tovandi TV akabelinga no lara biloko ye nano babengi wa fete ya pepere soko dingo zonga oyo fa biloko nao en tout cas via ya manga kitoko moto to akenda kuna azwa oyo alobi ka ngwangani nzama ofuta donc wana vient na ngape a sonam banda ya kina kini tokutani kambala moko tokutani matanga ya vie na bisomo bo mutu na ye moko bo aga pirie kufaka kana bandal vie via ngoko moneki mingai ata yokufa ndeto kutani na VDF kota ko mavanda ngape makambo ebele oyo botani ka biso pe musala ye pe makambo mona lobi pa voyager lobi kuna pa zate mais koko mana to komanaka na nenga okende bango na ba vie bozi Côte d'Ivoire na ye baki ba okende justement na yo meloka brisque makana uki ovie de ngakuna ndima ina ngate vraiment ndi bato bachaka ya lokuta donc nakasaki lokuta mais tango na sala kinini na bengi Jules Ntsana ko azana kisasa a confirmer nga loko po yenda o confirmer nga po mutu musuna kende nzate na benga Jules Ntsana boni disolo na yoki vieno atikimiki ici mamona lelia VDF personne âme bon tout ça ndengeni donc 2021 ils ont mauvais souvenir pour Nangai et même belé ebele na moyen to tanga ngoli soutenir biso muto komi na vende ngo nzambe kaka abatela kaka ba épidémie belé ba komi lelo la muki bien lobo la muki bien lobi moi paiement moi nini donc nzambe asala kaka to nyoso yango to lobi to bosanaka likambo nyoso to me nzambe te OK yende mobate. Merci à Freddy aux arabien pena aux adoué na makambo etali ba mariage na ngana ko kotisa yo na kati wana ko ote arabiso ba mama po makambo eze belé na yebi ke na internet yo ko total ratenga na memela ka ba actualité oyebi pe moi libala moi na biso leki na yo moi na o grâce et tout ko salama au pesa qui pe ba bonne chance en tout cas c'est pas là qui marcasse bibo sur comme bibo ko zala bien mais après to moni
moi ba clash moi ba biloko belé divorce moi belé belé après tout le monde sous vidéo il y a des collaborations à moi si Peniel ou circula qui a équipé ex ya papa Mike Kalambai ba makambo na nyo sozo leka tout autour il y a des balles il y a bana basi biso ba maman est-ce que ceux qui m'ont dabali azaka censé à continuer musala to azaka censé azala na réseaux sociaux et puis dans les réseaux sociaux il faut azaler la ndenge parce que les kinayo molongani a fali pour palobiye pena inane mobimba kangi connexion inter akangi réseau na internet beaucoup monde ali sous-souté na kombo ya Nana Ketchup abiye pena ju moi recul a posta qui pendant une année OK koloba nini na bakawa na leti ya ba marié na likambo tali réseaux sociaux Kapache ya liboso na oloba nao ozale kinangai moi ça libala à kotaka na réseaux sociaux te eza interdit. OK eza interdit po buzubo bana ko mona na kati ya réseaux sociaux bana yebisa mumbai no te. OK bon mukolo mumbai na okanga ke ba komela ki n'importe quoi na lobino na français ba komeli o n'importe quoi on va expliquer mumbai noni babala kapona elengi ya kobala te po bamona o lati oyo eza na ngoli nzanza ka to lobao olingo ezaka na motema ba mususu bakomi kobala lelo kaka po bamona babali ye pourquoi vous savez que c'est pas perte de temps oya linga bala na lakisa bango bakende pa baye pa madame na lakisa bango ndenge bavandaka biso poto bala na tosali 27 ans 27 ans de mariage otovanda sima nde toyokani nga na ye siko tokepa nzambe na miso ya bato na bakonzi ya mabele baemonake nga na yo tolingani nde yango tokendaki kotia ya biso eza ya bolingo ya solo ya pasi na bisengo amen bana oyo ya lelo Kapache na nga bazobala na sentiment okende kobala mwasi mosusu babalaka te yo mpe mwasi okende kozwa mobali mosusu oyo bazwaka te ye aliaka kaka na nsima basi atalika Kapache amonaka Kapache amonaka na vandawa ye lelo na bolingo te ye lelo na bolingo ya kofiakola bazaka dangereux kote wana ya kofiakola po kote oyo Kapache abimisaka ye fa tongola ka kote ye kote ni foto azala penda blague kutu te doki yeko akoki komela meme boka akomela boka Kapache ya yele lokola vipere donc soka komika liboso ya Kapache amwa lokola alinga dévorer Kapache po na sima ya ko dévorer Kapache eloko ezobima oyebi bango penza nayebi bango ozo comprendre est-ce que totangi komba moto jamais tolongwe na mobali toye na mwasi mwasi mosusu batanga mate babala ye tika boy ana di babe na ye OK yo ye kobala ye fale boyo karana bino ka bovana na bino ka na bakisheri na bino bani bokomiti bokeko bebisaka fone ni mabete ya Freddy ofandi nanu nde yo lobi wana 27 bofandi na bokompe bota na bino so bolingani salika moi symbole na famille na leta balobi boy tango voix nani kuna kena ki Kongo voandi tango voandi na kena na ngukaka na Kapache ya Freddy avani na Kapache to salika 6 mois ya pamba okobi déjà moi sinanga OK na leta balobi ne wana OK 6 mois na mwana bato déjà komi ya yo sikoyo tokomaki 27 ndenge nini nazali na mwasi oyo mutu esalaka tanga nano ebele akendaka yalingaka kaka classe na ndenge tonoza ndenge wana ye akendaka kaka classe bana bazokende classe ye akendaka classe nga na okende théâtre oyo anga classe théâtre tokabonaka mpena ndako ekangami kwa tokomi mpe kofutela na uti poto na ye so nalobi neka ntango tokomi ba 10 ans mais fo tosala mariage abi owelani wana ye mo mameje ayo bananga owelani so biso mbango nga nakomobanga nakomona lokola alinga boyanga alinga mutu mosusu ozobanga nini nzoka ye alingi nga oyo ya bolingo ya solo
nga pe na lingi ya so 27 ans sima nango siko to ko sala mariage lelo 4 ans 31 ans omoni bolingo tokota mangana kota kama kamba batu te tozopesa ka conseil ya moto nyonso tu nga nakotaka makambo ya batu te mpo natindaki bato bakele kobalana te nga mpe ntango nabalanaki moto atindaki nga te nga nazopesa kaka mobali mosusu akoyela o na molimo ya vipe nake pa kapasi mpo nashi na ye alors mpo kapasi alinga ngai il faut stratégie eza boye Fidèle, maman, on a ça qui n'a pas de wapi. Moi, c'est pas hier, moi, je me suis pas connu comme mobile, ah, mobile, on a pour l'art. On a l'art. Moi, c'est un mobile, on a l'art. Alors, on a bien d'ailleurs, comme ça, on n'est pas cher au kuna. Et comment mingi? Et commandé en Wana. Il y a un moni bateau. Baby, c'est la bateau, ma caméra, la tête, bateau, ko baye. Bato baye bato tiko bato bakomi ko mona ngono babalana ayi ume kalate yi babalana yi do ina moko valera ko libala ezali eloko ya bosembo oyo nzambe apamboli na tango na biso na baji na biso déjà to biso to bando na jeto no kene ba 60 data to yebi koute ba parents no sa nini est-ce que biso to komo yeba ona ki mukolo ko mama biso pa nza ko sala boy Kikoso kutu mama oto sokola to ebite to mona kutu mama biso to mona mama biso to akedo so te o mona te o mama ke so soulager te o mona kutu te d'ailleurs ba lingi kutu est-ce que o so mona sika papa bino azo pesa mama mbongo jamais o mona ngote o mona ngote te basi saka makambo nyonso bango mbali na kata chambre donc bino bana boko yeba makambo wana te est-ce que Minerva le coup d'ungano na mona sika ba foutre la ngate bongo kono yeba kama papa na mama. C'est ça. Ko yeba ndenge nini. Yango no moni vie capable eh bo beba. Et beba capable nazo ipso ya solo ezama wanga na kopesa ka conseil na bana basi soko koki na yote. Saki oyo ezane lo côté na protection na kati. Ezaka na lo côté. Soko koki te tika nao. OK. Ko bala te pona sentiment ba mona o la ti pété. Bongo simo ke ko yiba mobali mosusu asalaka na place na ye ya bien makambo nyonso bandi ko kufa likolo ya nini obala piti obala pitin na français pitin azokende ko yiba obebiseli mwana mobali ya bato musala na ye ezala bongo vraiment donc ya solo osoko bali mwasa mabe osambwe bosi musuba loka bango na kindumba na niveau moko kapasi koboya makasi mobali mususu pe okokuta pe mwasi mususu aza na ye bien yo moko muto bebise na kindumba na yo olingi awo ozwa mwasi mabe ozwa oyo mabe mais so otali basango oyo ozwaka ne oyo yo azala ndako tozomona teke ezotuna tate oyo nani okwe kozwaka bongo mwasi batala mwasi mais moi si na onde o lobi camarade nanga maloba so amoni ka mère mais jalo balanga yango siko biso mbali mituna biso ne sala kate nga yo ne mute sala kate po ani ngolo bani c'est ça ya yo généraliser oningo oui na yebisa na biya yo ne mute sala kate yanga sala ka o te na ninga ka ninga na te o beta ka masolo wana te mera wana ya Freddy eloko mso ya motu na tuna yo mbongo ya libala on dirait ça sacré mbongo bino pesa ana pona mbobala mwasi pona mona mingi o ezara ba pesi lembo alibala bazongisi na sima na ezara ka mo problème mbongo ezara capage très bien pour la question banoko ba yeba biloko na bo pesa ko mbongo wana ezara kate mbongo yo moi ndeko capage ya mobali obe Arsène alinga bala sikoyo mbongo wana eza mama na sacré ya kindoki OK parce que famille mosusu yali bavanda ke mbongo bazobalela mwasi oyo yango ekobala mwana biso mobali wana kuta kobala mwasi na mbongo wana tata ya mwana kotushe yango te so meko tushe bona mwasi ke mwana kelibala abotaka te ya kamakambo mbongo wana petango bazobala mwasi famille vandaki mutu na mutu azwi mbongo ne mutoki ya pasi basangisi epona biso bamongo balobaka eza konga nini Côte d'Ivoire
biso pesa ka ivoire neti ngai ya madame nanga azwa ba konga eza ivoire ba ivoire nini non oyo ezaka na Lubumbashi nini cuivre biso pesa cuivre et pas biso na village to pesa ka cuivre respect impossible mbongo wana ezaka sacré siko yo mwasi bapesi mbongo wana bayobala mwana na bino ya mwasi siko mwana na bino ya mwasi akoyiba après comme ça bozongisa baba na kokongola ici mais moi mwasi na koma libomati il faut bana musu bazoyeba te bazozwango lokola je capable eza makambo kosakana te ezaka sacré moto musu azopesa mbongo alali nzala jour yango azwi $10 na atie okoyokisa bato soni tomona yango tomona yango camarade na nga asali mariage histoire vraie asali mariage 5 heures babi bamarie bakende kolala biso tikali tozobina telefone endini alors naka boye leka masana azolela ya Fredi yaka nini bakangi mwasi na kikoso na mwana batindaka azovu même jour à mariage mobali alali alembi alali mobali na veste alemba alali na mbeto ay mwasi akote nokamta kosukola oyibaki koso amibali etangamaka na moto batindaka nanu bato bakoboli biloko te omona makambo atala mokili nayoki mukongo omoni kapai kolone kabwani omoni mukongo ya ngai na libele esangani ezali ya Fredi tika boye kapai na bano lela gabi na yini na meze na moluka meze mutasali yango na yini basi tu na ler wana kapage na kotote kapage omoni mutolu ya ngai naoki lokola esangani na gorge te obike mokili oza mambo ebele mambo eleka na kisasa na kisasa ka te na mokili na monde eza mawa bato bayebi valeur ya libala te basi bayebi valeur ya mibali te ntango akala basi banda okende na bara bango moko te lelo basi donc nayebi te omona baza wana kaka na bagodi omoi maboko na bango oyo ekomaka ya boye na masanga makasi batambolaka kaka tika boye soka komeka obenga moko ye bakomemi ngambo bakolata o lokola ceinture balataka jote mbongo asalere esilaka te jo aleli mama naliname soko nga te okeba naleki na ngai wana jo na libumu afani oyebi bango nalobi nao bana basi bayokaka su soni te bana mibali bafandi tala nao na 155 bato bana mibali ebele me mwasi moko azoleka liboso ya mibali etali kutu ye tala tina epe bien te sikoyo tralala obi tralala sufeti banso libanda aza kutu kuna kuna ngabi nga lokwa nayoka soni te na langi eti na kati mama yo pene oka soni te oyo douche yo outi boyo outi douche c'est ça c'est normal vraiment ya feli eza nini nango ya feli nini nango boye eza kilelo ngabi kilelo na molumbu ya vi nanga yebisanga yo bakobala moto aza normal akobala yo yango nomoni oyebi pete oke kobala mwasi ya ndenge wana aosala o makambo oyo baosalaka oyo alati pete mpo na santi babamona mama babalaka te moninga abali sepela ya loku na ninga yango te fosha moninga abali moninga asali nini kasi bayemba mpe moninga atamboli molumbu sepela donc tina moko te ya Fredi en tout cas bonne année 2022 Fredi mabanga eza te lelo mabanga merci eza te
bato batinda mo ba sosote bato na biso bato batindaki bato batindaki mpenza ba remercier ma ba peso chobo to talaka bango moko wana na ba sentiment nanga na betaki papa chéri moi matolo tika boy mais atindela inga te c'est ce que tu sors lundi na ebi na sepela nani on va te continuer fallait peut-être besoin fallait poupa ça le système abetaki na oui alors tu beta na Cannes ouverture à Cannes au moins on moni bo sécurité on est biso so ba misala ba théâtre na ba totombola bendele temtema mabende omoni kongo ne mtema mabe motema mabe ya kusala te eloko wana d'abord félicitations à Fally Ipupa du Cap la Merveille elle marabioche mobile nana ketchup wana puis il y a bien un papa leki si pour vieux na bango mutaboko libiso OK ata bokuta ina biso yambalo jamais ya déranger na déranger ka ita nga mona ke mwana nga so da côté lié boy en tout cas ambanga ne moko non na komona parler na été na ba ko ko tafanda kate na kana ka ndule so na sepeli mukola nga moko na zui mer mije to ke ndule ne tabetaka na inter na inter OK tokei na kena rotana na boya kuta mona nga to aka na mer biso lingo déranger penate on a tellement nga ya mais félicitations du Cap la Merveille on moni bato ningona on moni fait tout ça bon moko makasi monde entier zotala nani wana un Congolais ça génie ça génie nazo mona ki moi c'est première dame ya mboka madame Paul Biya mona mère ni na petit maboka au sepela donc il fallait so ganga merci là hein merci l'Afrique donc c'est l'Afrique qui gagne merci Yaoundé ozo kamutu et c'est même nous sommes dans le quoi baloka donc et toi mon ta PC passe mais kasi faut y bana pena et toi c'est ça et toi yokanga le zela nano et toi mon tasa nini APC gender kasi po et toi po apesa gender anima ki musala wana ya yet c'est ça animi ne musala ne confirmation toze belé toi benga ki biso toze belé et toi benga ki nani mutema mabeza malamu te yango moni bolingo ezate orke tala lelo ba Nigérien bani bango bazaka ka featuring amoni muningo kuna bi makasi abiyaka yaka biso mbale force wana to ozebele ya mbongo bakaboli na bango moto na moto kele na yo oyo kuna moni muninga kuna kapacha mikolo te bato bana babone bele na diembela na sima kapacha ba otala ngape kuna ntosala neta contrat ndima muninga soko za makasi eloko mabe ezali moto azo combattre manzimi yango na lobi te eloko mabe ezali ba toningo ndima na te donc moto taba nani yambali oyi mama papa mbana kala oboya mbali o mata fille de lisala c'est ça mabuta ebio c'est ça nakutani na le père nakutani na grand prêtre Raïs nakutani na maman Olive nakutani na ba mère Denise nakutani na grand prêtre Tshisekedi papa na mwana na papa na mwana yo nani fallait asale loko munene ya munene papa na okelengi nakotana tato so fuzo wana mabina na bino lingame ale lokota pata kuto lingana na ale lokota pata to sobola lingana ale lokota pata to sobola lingana non mais tout ça va mongo boyo kasi alors quand t'as pas ta sobola alors quand t'as pas ta sobola le ketu en tout cas Freddy babi mobile ya mongo aleki mpose nelengi tikabo kasi o fallait bien gagner la pose biso za pose awa
danse aussi la raté. Danse originale c'est loketo. Ah ok. Donc on pas to sobola. O soboli, sobola. Alors quand pas to sobola. Ah mais oui. Na lobi no mbonda ndembonda. Ok. Mais pas balé pessi là et après. C'est balé za ressources. Balé ezali hein. Balé ezali mais le coup l'organisation pénale. On dirait ba tombola. OK balé za ke loko. Balé zo ke les États-Unis ba nini. Et c'est ba m'aider bazali. OK beba. Ma watro. Nzamba songe bonga. Tolo bakango baby te. So trop mo ba biso mo baby et ça passe. C'est ça. Tol nzamba tia loboko e bonga. E sunga ba konzi baza même moral. Donc ba konzi baza même moral. Ba fête l'équipe za la marque. Na lushi na tuni position. Donc na lobi na yo. Camarade nanga moko boye. Ya za ka banda tongo ngana na lali boye na wakaka. Donc ngana surtout bino ne bomi marangambo ngana on nzambi nanga. O koso ndeni. Na tuna ne masa ozo bela wana mito nga mia eza koso maladi te de mia ba pecho ba oliani maman ma monsieur Bini vraiment tata boaleli na kokita meji c'est ça moi loko ça lo sokuna ta de ce soir c'est ça moi était sika ba doit foutre kana parler nanga na moyo senga bango mbongo ezate lelo 7 mois impayé même takenda ka boulot yebisanga osala nini obengana biloko ya mokili vanité de vanité nalalisa bango na libanda mpona mbongo nakokende yango wapi nakutaki ekotikala vraiment surtout ça natina nango te surtout ça so na mwasi nanga même moral toyebi lobi te tika papa biso moto ayebisaka nga mpe asonama bengana bango te tika so na ntango nabelaka awa bango bamemanga liboso nokuta yo oyebaka nsima baza bana na nga namona bango kwa yo tika basalaka bafuta balala libanda mosu atianga na kombo baboti kombo mwana Fredi vraiment wana clé te wana prise ya kosakana te donc na kombo ya mboka tu papa na zwango pena ya miss libanda donc miss bim donc ça en tout cas Dicap merci il faut qu'on félicite mon ninga qu'on félicite l'héros bazali héros tozali bo féliciter biso non ngana elo voilà tolingi bisute na tolingi su makambo wana te il y a des fois ya kiawa bele batindika vie oui ba contrat vie kote koma elinzanza vient les cas moi inaperçu nzambi mais tant ka ba ebika oh mais mutneus na statistique Chola. Yeah, mutu nyonso na stati. Maintenant on vit à Zalakia. Ya Fred. Ah merci. En tout cas merci pour la passage. Na pesa ka bambote kanga na baninga merci. Na pesa pe na mbote pe na ba bonne année vraiment bonne année. Et monunga yo yaya. Yayo obike 42 ans na sali yango te. Oui. Na sali yango te il faut na préparer capage. Faut to préparer na yo elongo. Po batu mususu babito zela. Babona ne comme pembeni donc mon quartier toni ne compte pena bien maman si to préparango bien merci na yo kati kolobana bino to salango bien po basala kanango jeter faut simba kitoko et souhaiter po to ko sambwa na ko bon tout ce qu'on a contribué na moi veste moi chaussure moi soso moi ninya osande ba ko benga kana numéro na yo OK ngalingi mingi to sa elango pena émission kitoko na numéro ya capage capage muto azo simba nyoso wana wa tinde nga mo eloko e capage na numéro ya capage o nini o motatindi kaleso ba capage o nsoko nani e pas capage donc to solo lango bien poto cha organisation nga moko na ozo tenter ya kosimba ka ona ozo la mbrouiller anatana na landela ka basale banini bino koto bo sala ngo ngwana tango nazali bo se pelisa pena donc ninga pena sala nga bien po na ninga na pesi mbote vraiment liboso on a grand prêtre Théo Zambrota moto aliaka dollar vraiment ti comme na poko pena so amone silite lomi na tonga badela ngote voilà grand prêtre Théo Zambrota donc na pesi na ba mbote bona ni na madame nae na libota nae et puis na bosanite petit nanga CDD DJ Pina na 455 petit frère propre na peso ba bonne année na bana Suisse nyoso tour Rivenkono grand prêtre Mojalisi félicitations ni mwana kana ko bala na Irlande ba bonne année na mwasi na ye na peso bokilo na ba bonne année na petit na ngai Masia
na kati ya Switzerland et puis na bosani te maître Chameau na bosani te Thierry Sandala na kati ya Switzerland les grands coachs na pesi ba bonne année lisusu na vie nga venga Dieu c'est les grands Mokerekero les grands prêtres na pesi ba Papi Moussoui na pesi bino Bambote Amoli Mabasa et puis Sylvio Oueti na pesi Michel Bongumba Ifondo na pesi Bambote petite sœur propre bonne année Père Basse bonne année Malou Bomboka bonne année na Rose Bombula boza ebele bonne année na Benoît Bamanga na kati ya Georgie et puis na bosanité Fredo na kati ya Caroline du Nord na États-Unis ba bonne année na bana la mama nyonso tout bonne année na bana kini boze belé boza soko to bito bana kotanga kawa et puis kini bopeto Levi Pai na peso ba bonne année na mère sika bozali na bosanité premier citoyen Villa Kisasa Jantiningo Bilambaka na peso ba bonne année siko zali na mama et puis na bosanité petit na moda na peso Bambote na bosanité soute bozali belé bon bana Kisasa honorable Dédé Mopassa na peso Bambote sika bozali et puis madame nanga Michel Ngolambi bon anniversaire bébé je t'aime et puis na groupe Kapacha TV Mobimba Nzambe apambola bino apambola ba président nyoso ya théâtre Nzambe apesa biso tozala bomoko et puis apambola ba musicien nyoso tout bozala bomoko ya mbayo tolingana ko ina muninga te nini te et puis bonne année na petit nanga Dicap la merveille merci pour na musalo sali hein to lo contact toujours to soboladi donc c'est ça merci vraiment merci en tout cas merci de honorer biso ma capage télévision vient depuis à kala il y a longtemps ayebi guerre à 40 à 45 to honoré paka et ça là vraiment bien numéro ezawana obeninga obendi ozoyer o reconnaître tout temps azali to boy bablo nyo so ko sala so mutakufi a mona hote a oyeba pété bosani petite sœur na Coco Kiyodi na Londres Coco abi yebsa kapashe nanu kutu te wana kutu za entraînement ya lela danger Coco Kiyodi Komaki en tout cas Komaki ça toujours loko na auto talaka na bomba kango na jalousement vraiment ça la kinga bien merci vraiment merci Arsène Maëla merci na baronio sur balandi biso bo s'abonner bo aimer bo partager l'émission na biso nzambe ozanga te na pambola bino 2022 to pesi on na yesu ko inde muto me mabiso to yebi lobi te to sala ka bolambi ya Fredia lobi to marcher car la sincérité et ça là vraiment bien merci bye à la prochaine au revoir Purchase your tracks today. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa en États-Unis. Yes, I. Katika Pesa TV, Katika Pesa TV, Katika Pesa TV, Katika Pesa TV. Abonnez-vous pour ma cause à l'actualité. Théâtre, colorateur, musique, n'en parlons pas. Oyo Kinzala, Kobanga Bangate, na États-Unis Mobimba, et si ba valida. Oyo Kinzala, Kobanga Bangate, États-Unis Mobimba, et si ba valida. Pour la mariage na yo, ne koko banga bangate o. Service traiteur Katika Pesa eko pesa masolilo motema leo some bapesa asolola babie soko kutani na ye okozala desite Katika Pesa na pesa yo nini ye Katika Pesa motema malamu Katika Pesa Madame Katika Pesa mère boss Julie est à te valide, yes. Katika Pesa TV, Katika Pesa TV, Katika Pesa TV, Katika Pesa TV. Petite sœur propre, petite sœur chérie, y'a Madame Eliane Nito, la patronne, y'a le service traiteur, la Providence à Paris. Restaurant, service traiteur, chef Katika Pesa.
États-Unis mobimba bavalida yo nani oboya madame katika pesa motema malamu luta ya nzambe ya yoka studieta valida tumukoi katika pesa TV